Bandeko Balandi à Tinka Télévision. Merci pour nous avoir toujours branché et scotché la Tinka Télévision. Et si quand on met ça, on a vu nos bassins, actualité politique qui est en boca la biso. Bandeko Balandi, le lot sur Poussani, Tozalina mon en boca internet. Oh boy, il y a 4 UDPS internet ou Amikaka, Kolo, Bato, Alo, Baba, ça a réponse de Mituna, on a vu nos Tozalina. Donc on met qu'à décortiquer moi, Mituna, To, et Zali plus actualité en boca la biso. Sans oublier mes boss, Papi Keina qui sont mon vieux Luca Lucas, je suis à Londres. Mes condoléances à toi, mon vieux Luca Lucas, à Londres. La bosse mon vieux Zena le Parisien. Fidèle internaute, donc on peut ça directement beauté. Na invité Nanga Azali à la combo ya internet. Oui, na pesoga bonjour à toi. Et là, on a roloba Isaboui. Pape qui sera makelele na roganga te. Poyo moro osa makelele. Ça c'est votre humble serviteur internet satellite. On a bandé l'arabe. Ozo omandre. Nzeto ebetela kake e banga na ngote likolo e inda. Ozo omandre. Moi en boka internet ce moni arrivé ya Emmanuel Macron na kati ya ngambu ya Rwanda. To ko to moins intervention na yo par rapport ya visite na to ya bokiti na na kati ya Rwanda. Problème eza boye ozo omandre parce que kopo Rwanda asala Rwanda zakaye morote. Donc so moni que pendant Rwanda beta biso plus de 22 ans. Ezali na ba pays mo o bazaki sima Rwanda. France azali na kati. Belgique, aussi Angleterre tout consomme. Mais ce que pays nous sous bendani suite à diplomatie au président Fachi Assali. Alors ce président français aïe koloba na Kagame boy. Habito tika kopo parce que monde et si bati melibiso. Parce que azali so Rwanda yibi, France yibi sima Rwanda. So Rwanda yibi, Belgique yibi sima. Donc ça dit ba pays wana do batinda ka Rwanda yo kende banda biso to yiba sima na yo. Ya omoni Rwanda tongami ga na mbongo ya Congo. Et puis banda état de siège et bandi to beti Rwanda 2 semaines avant volcan et Salama. Rwanda a perdu 45% ya Bijamboka. Donc c'est que Rwanda vivra faut ba yiba biso. Alors ba français ko ba kiti ba bino to tika kopo déjà et si ba timbeli. Donc atalina ndenge États-Unis pe a gangi pona ma rapport mapping. Olandi ko France a emba mo abin mona mai chana seto boma parce que pillage to sali Congo to sali en temps moulaï c'est le moment totika. Yami balé Emmanuel Macron a kiti kuna pona nini. Kalate azo kokisa 5 ans na pouvoir naï. Donc faut pas gagner élection. Donc là la campagne ezate. Oh. Tala Mundele aza mutu ya ambassadeur, Mundele alingi kolia, alingi kolata, alingi na pouvoir. Mais ce biso ndeba africain za lokoso ezara mingi. Donc ndenga yewana na France boye bien Macron balingaki maté. Ya moni ba gilet jaune et salama. Kutu bazo kana na 5 années et c'est là alongwa kende. Mais yé ana posa ça la demande. Ya ngo siko ayebi ke mbongo na bango bazo en Afrique. Ya ngo yé. Ba source vraiment place ya Robenda Balar et ça ramène en Afrique. Donc ya moni dernièrement a ben c'est tous les présidents kuna. Yemosu alandi ba en Afrique Hollande. Et puis ailleurs ko bisa Kagame malobi tika ba gera parce que mutu a côté lo aza sauté. Pour Kagame na minto a commis zoba. Donc azo ba teni na loba do ba palpite. Yango bomoni chef d'état-major ya Rwanda James Kabarebe aza agité banda na RDC to kangi président parlement provincial ya Nord Kivu. Parce que pourquoi James Kabarebe aza agité nzokande président parlement provincial ya Nord Kivu il aza ADF nalu azwara ba matériel a otekela on ADF nalu. Alors quand pesa nini et reversé donc yango moni Rwanda côté bana palpite et loko suto tomboki ezani. D'ailleurs na ba dossier o ezana ya ba matata mpono tout konso na gouvernement ya Kabila monde ba pesa bango 43 millions de dollars américains RDC to sala satellite bali ala Rwanda Kabila dona en tout cas mboko yo niveau mbongo balié. Mais moi, je sais que tout le monde a Kabila parce que tout le monde a souvent se plaindre de tata école au pays, tout le monde a soutien de part et d'autre pour ma cambo et taligo, ma mais quand ça va, mais pas qu'il vimbi. Ils ont un thème, lelo au moninga, nazo biso lelo, so que na ministère moko bazo na musalati. Tu n'as pourquoi? Arrêter ministère fait la fin du mois. De fois maintenant, bazo bateau yo. Oh, yo so bazaki wa mena ba tche bon à l'écart et puis ba nommer ba secrétaire et puis ba tasika ba bandi koya. Donc ça dit mbongo na banque c'est tondi. Mais mbongo fait ça là, mais ça be faut ordre ça be faut ba ta sérieux maman. Donc yango donc bozo mona congolais ka souci
fufu kita loso mais faut tana nous faut batu pe moins serré ba na erolongwa moko moko oh man yango mbongo kutu ndenga boye na fungolo kutu aye na 60 milliards ndenga utaki boyaki parce que c'était prévu à côté Allemagne atali niveau volcan wana mama tala oui bien bana poto bino batu bosa kolandanga. Ça c'est votre humble serviteur internet satellite digital o eza communicateur ya IDPS maman ezaki nango lobby akenene Allemagne volcan et bandit samedi ozona et bandit samedi ye azaki qui dit ba comme déjà présent azaki na Europe so amoni yango dimanche na TV ba donc ba che écran géant pour kuna ba satellite eza ya osaranate azaki na bureau moko ya munene na quelques présidents na ba garde corps na ba conseiller so ba otala ndenge batu bazo kima mabele so ezo panzana nazo bisayo bataka président tala afana betelo prière wa salaki biso awa na ebemba mama olangi biso to mona nanu mokonza mboka akomi présent awa teme na ebemba mutu nyonso azalaka wana atelema aganga fachi président kimbuta zala telema batango fort batutu batelema babrino chibala batelema donc fachi to belele président sake abimana président siko n'Europe dans atali volcan wana aningisi mutu atali niveau ya moto wana mama wana saka ko condamner Rwanda te États-Unis te au Belgique te wana zali kama nzambi atindigi mesa alongoli kiti afukami abando sambela mama abelela nzambe pendant 1 heure so batu baotala mutu au sambela abi nzambe na kaba Congo na maboko na yo ezaki le 23 juin 2019 nzambe yoza mozalisi abikela mubiase yo yebi volcan po yo muto sali yango ngana yebi yango te ngana za simple instrument na yo papa soki o permettre mboka o moto o yebi mati 5 jours 6 jours batu basili alors sala eloko bikamusi maman après prière wana 1 heure de temps nzambe atinda mama na mbula donc yango mo so mbula muto e calmer moi ba dégâts mais tellement sur le roi volcan zaki ya makasi pour volcan et ça la 20 ans après donc et ça la maki na 2002 sur 20 ans après et ça na 2021 donc ça dit quoi fallait que ba ta recherche scientifique va signaler biso mais babi ba kota dia mentionner pas jani ba tu wana ba lobby ba salaki na grève ba se défendre ba lobby o ba salaki na ba impayement na bango ba futa bango te yango e mokonza mboka afuti bango donc ba to futa bango soki lobby wana si faut bango nde ba signaler ka biso non et fait oyo et resana macron donc baba zaki wana bafani yamoni babengisi délégation Allemagne allemand baye so ba kiti wana bageta la place ba clater wana na kati pour ça ba lave aussi ba cheminée ba clater ozonde entre temps oh balma babanga raté ba koti bena do po bona dongi bata ba recherche so ba ke batala be fengo ezos continuer pourquoi pour le ressources na tongo mabele ndingana sous lelo mais exemple na ba dégâts bena ndenge eza souté mais population na biso ba déjà na ngambu ya Rwanda ya moni Japon atindi 140 000 sacs ya loso wana donc moni ba don ezoya kana ba mbongo ezali ko ya to moni de part et d'autre batuna batu eza ba mboka na ba mboka bazali ko tinda ba mbongo na bango mais le problème qui est là mon mboka internet ni solo wana to ba don wana e ko suka kana maboko o ezali ya ba quantité ba peuple bazali posa ko mona mbongo wana esa ba eza na banque eza na social et puis mbongo musu e aider biso pour na guerre pe ya est déjà na est ça va net na Ituri déjà tokangi 24 localités ça va et puis 100 millions musus na langi lobby wana Fonds monétaire international ba pesi 100 millions pour la gratuité ya scolarité mama siko yo yebisanga yo kasi ba mbongo na bena nyoso mais e ka ça donc e musala depuis que gouvernement ya matata na ya Sama Lukonde banda banque ezo gonfler na mbongo mais pendant que tous les ministres basa kuna non c'est-à-dire quoi au moins le budget ezo matande moi moké que par rapport donc c'est-à-dire faut qu'on gère ngo et puis chaque ministère nanu bazi budget na bango donc ba ministre na tout nanu ba pesi bango ba budget te oyo bo travailler nango donc mbongo ezaka coffre na banque tala événement oyo eza ba catastrophe naturelle ba séisme oyo na États-Unis ezaka yon Katarina ouragan wana bana elongola na ba voiture kimi na Japon pe ezali mais siko tant ozomona volcan maman eza richesse mboka
Donc ça niveau ba cuivre, ba diamant, ba coltan, ba cobalt. Donc et comme étouffement, faut bima et se dégager. Yababi après la pluie vient le beau temps. Après volcan on a maman, au moment on a ba gorille géant, ba gorille blanc. Donc gorille la légui nangano na moulayi. Ba robima. Au moment on a siko ba ngombe ba comme vitamine santé. Oh. Parce que déjà ba fumé, les autres bima déjà. Au moment on a ba pomme de terre à miner na boy. Au moment on a carotte moulayi le ngana ngana yo carotte. Donc au moment on a pena go ma desu ko ma bena ebele ma desu mbuma munene boy. Ya rolia. Président doit penser ni pour la volcan. Donc c'est-à-dire et si va voter ba budget et ça est le monde entier nambongo ezali. Donc déjà batouana ba si Kagame keba na yo na bato ba ye ngamu na yo. Pour ça bango rien. Zera bango ti tremblement de la terre et aussi la volcan aussi là ba ozonga na bango. Ozolande ya moni Kagame abanga parce que Kagame na minto yo akangaki déjà frontière aboyaki poto ya wana. Mais nzamba sali grâce que non to kei to vandi wana. Kagame soro amega kosakana ba. Le roi là hier a soit biso minembo. Biso pe ba congolais to sala minembo kuna. Oh. Donc avant d'ara calmer, c'est la rati ba soukou swana ya volcan et aussi là to zonga na biso mais est-il que va débloquer mbongo ebele pour na batouana déjà basala bango bien mais bazo ki makaka mais siko balma balbi d'ici là et stopper nango. Et moi hémorragie wana ndi yango. Tomoni lelo vendredi to éviter conseil des ministres est-ce que conseil des ministres ndenge zana lelo et comment nango par vidéo malgré la majorité ya gouvernement bana est conseil des ministres et rosama par vidéo ndamu batikalaki ana o basakuna ba osangana et rosalama mais sauf imprévu président Fachi Beton Fachi Aigle Fachi Ange yeto belela e mukonza mboka avant même élection batangé que nos chef de l'état yeto belela e mukonza mboka na ebema mamo langi katalai oyo azalaki wana alobaki ngana kosi yé akende mbushima dimanche sauf imprévu donc akende mbushima dimanche à part ça lelo vendredi dossier ya kolongola matata pour humilité za lelo wana na Sénat lelo. Mais moi, on va tomoni peso et Kabila à saisir cours constitutionnel par rapport à la destitution et à mon nom illégal. Donc tout le côté sama intervention par rapport à la destitution de Kabila. Wana d'abord c'était dans la moni zo. On a saisi au cours. Non, dans le bibo yango ozomona. Oyebi bata cour wana. Na quelques magistrats, ça c'est le moment. Tozeb Sabino boy. La justice, c'est ça qui élève une nation. Mais sans justice, bobandi na ba ventir na bino. Bolonga ba misala. Parce que jusqu'à présent, tout le monde dirait Mongo et ambulatoire par magistrat. Donc on dirait Batango, bah moi et bah Fanti. On l'a dit, il y a déjà biso la bouche autorisée pour un communicateur de l'IDPS. Problème est ça boué. Tout le monde on dirait Batango, Mongo et ambulatoire. Alors que présent la biso a ça la lutte contre la corruption. L'une des raisons IGF a ça qui dit ça, bah toi on a tout. Parce que dernièrement IGF a tout ça, ISR a coûté 439 millions de dollars américains. IGF lobby aye awa national awa. Mawa ko a coûté 2500 ngoulou de ba fictif. Mawa. Donc a coûté mutu abeti 18 ans azaka journalier national. A coûté ba fictif mwana suka bébé abotami lelo merci ba bimisa matricule national basé belé. Donc Bidja Souka, il y a un compte bancaire national. Et là, il y a 138 000 $. C'est qu'il y a des bêtises tous les cas. Il y a un IGF à lobby. Photo Kombola. Donc, les Kamba Congo, ça boy. Mon niveau là, président Félix. Donc, comme il belé à 1 million. Donc, Congo, ça, les Kamba Batunde, donc, Batubalinité Congo et Bongo. L'une des raisons, au moins, état de siège. Batindika Congo. Baluba na Bangal. Mais étant des sièges, on peut avoir une partie et à place sinon c'était pour ton moni. Des oiseaux continuent. Maman, non, eza boité. Ezali to betaki na Goma. To beti na Goma 2 semaines to moni ke volcan et salami. To deuxième mois muke mais to saka wana. Mais si to beta na Ituri. Na Ituri lelo to kangi 24 localités. Tala elingi kono bateke no soki volcan ya ozo pela no moto. Bitumbesilité. Parce que Rwandais a sa tête, Rwandais a eu kakate. Donc Rwandais on bengane donc balela Congo maman donc faut qu'on bête kaka batouana matozi. Et puis affaire Mpiodi sur Ligamba Thompson totali ya Rosolola ministre de la pêche et agriculture
asolina ambassadeur ya Namibie ABC ministre na bango faut déjà bayawa 7 bateaux de pêche photo bandokanga e bambisi musuna no awa na o euta Namibie faut ramu moko ya mpiodi e comme na $8 ndenge na Namibie était kama donc on remarque banda to kangi ba égal ça marche voilà bilo ya olive bon marché de la liberté mawa plus de 500 combien de mille Jeannette Zigo donc bango basa batu donc bada Jeannette Zoé Kabila donc bango mena ba piller Congo ya moni bana Laurent Musée balobi biso nyoso ndenge tobota matoza awa na kisasa na yo pe Kabila osana na kingakati yaka basa biso tese Aden aoki maponi et puis nazo biso rapport mapping Kabila anakati Moïse Katumbi anakati aussi Paul Kagame ana donc na biso liste wana bango tu banakati sauf Fachi Beto. Pourquoi sauf Fachi Beto? Fachi nano asalate kosane ya liboso ngo koswa musamba mona comme président de la République asalata na compagnie moko te o Sinete rapport mapping bacheti mais kuno mona babemba banakati aussi ba Roger Lumba la bango banakati. Mais moi, l'autre moni peut marcher si ko sala banga ba imboka ya parti INC ba marcher le mais tout moni ba soldat ba empêcher bango ba bengani ba on a ba gaz et tout to ma intervention parce que tout moni bazali ko senga libération ya Vital Kamerhe to maman na royebisa obo moni Congo yango ozomona IDPS ozomona l'Union pour la démocratie et le progrès social l'IDPS en sigle l'IDPS a été créé pour défendre premièrement les intérêts du peuple et combattre tous les antivaleurs et instaurer un état de droit. Kwanga to tika la bateke, fufu to tika la ngo baluba, politique to tika la ngo IDPS. INC oyo na ba MLC oyo, eza ba parti moko ega ba lobby awa. Alors eza mado donc ba yebi bena politique de photo encadrer bango. D'ailleurs, photo ça la deuxième université pour to pesa ba cours ya politique. Ba boya ki déjà ba ça la marche wana. Jabede limpiana aloba amida soko ke ba marche wana ko memela nga bana te tikela nga bana nga ba fandaka na ndako amida amemi bana ne mibale daïda na soraya ba mpe ba marche so soki ba beti ba gaz lacrymogène parce que police déjà gouverneur a interdit bino bolingi e bosango par la force tangu ba robeta bino ba gaz on est bon moni siko ba police Félix siko bobo sali ke gouverneur mutatinda ke komi Fachi Beto côté wana to sunwana soki baboyi soki ba autoriser parce que Kamerhe nenga zaona ayiba 10% ya budget ya Congo mais toki pe deuxième voilà deuxième procès na érosation nini condamnation na kata condamnation ngana biso to sana kaka condamnation na kati ya condamnation et puis na biso boy Kamerhe déjà asali mbongo na 2007 parce que 2007 azaki président au parlement. Il y a assemblée en 2007. Didi Kinwani appelle ça 1 million. Baka matambongo batinda bata este. Botu na Zakari bababaswe. Kamerhe achala rwana wapi. Oyoka. Donc si pour na apia Congo, ya mutu akenda na mariage ya James Kabarebe. Bayi ka ministre mo abi internet tanan image yo. Ngabi tala image ko a. Siko na mona mutu mo boye baza ko bina mais na comprendre facilité. Oh. Oh. Natela boy Kamerhe na mida da bafungoli piste ko na mariage ya James Kabarebe bakatangwa sobe obrubu ah ngabie mbanzambe botala binemi ya Congo Kamerhe amema 38 ngombe na mariage wana mama ebi ngombe mo eza combien afungola piste na mida na beti quelle trahison so mutandenge wana et puis azona ba libérer ba solo na Jean-Pierre Bemba pour Foluka mais Foluka eza mamanzambe Fachi Beto yazali acte 24 verset 3 comme bonne na Bible eza comme Félix eza na Bible asa fuka magabi nzambe zo solution nzambe aibi ke dégâts na eza sous makasité pour moi na ye asia lobby depuis que le Congo tous un président croyant chrétien hein un intercesseur ayebi ko bondela ozo yango mama to pe satan attend Congo ezali bandoki basebele donc c'est-à-dire tozo bundana système Kabili
Maintenant, avec Dieu, nous faisons clos. Mais tout le monde peut dossier évoqué du premier moi la mboka tout le monde moi intervention to be mama lo bezali koloba ba to interprétation lo mama été arrestation évoqué du premier ezali dit ya ba propos oya sila ki ko bimisa to ba insulte on a tata école Félix Antoine. Merci pour la question là na royi biso boy. Mundele oko sala mabe lelo. Akango après 10 ans. Boké tu si ba kanela ekala et pas Mundele na fungola yo. Dernier concert au Fali à Beta na Bercy. Bokesu asala maman na désordre batumba ba mituka batumba ba boutique batu basoka parmi bato oyo bazali ba hôtel ya désordre wana comment Bokesu zagi komba liboso France esi ba kanela déjà kala ba joto kangai parce que ba monaka ville na bango ekotaka trouble à travers Bokesu parce que tango esi bona marche ba moto lukasiko yeyo bakangaye na pété mais tango bakangiye ba document abimisi kuna mukanda IDPS. Oh. Ndanga tala IDPS ezali yango yebisa bino eza machine. IDPS eza pyramide renversée. Mais IDPS soki oyebi politique te omone tinga bozinga na santé. Parce que eza philosophie na biso. Ozomona tant mindele ba otonga ba château ba palais biso na santé. Biso nyo d'ailleurs to kalaté donc totonga 1 milliard de nzete Congo mobimba. F bazayi ba yebi kopanga pour l'art déjà essayé. Ozomona biso nyonso ça se passe sous les arbres. Ba même de nyonso ba la mer même de baleka sous les arbres. Ba F bazayiba baleka en a 10e mairie. Nzo kande Bokesu si ba kanela ekala. Ayebi pe ko sambate. Alors ndenga zana a 6 ans. 6 ans ils ont risqué ndamba migola osala na Kinshasa. Ba refouleur. Mais bino mo ba yimbo ka ide parce que vous reconnaître que Bokesu vraiment par rapport à la vidéo et mon internet que admisa ba maman je hier afinga na ntaba afinga na mbembe donc afinga mutu nyonso afinga so donc français tu mais yesko osala liti non ezanini okombataka nini ayebi pe ko sambate OK Bokesu oyo ngana yebare na Dodoma na Itaga kuna on a swede ezobima swede mama tobini basundama ta molai nana bina sundama ta wa tobini basundama biso to awo tobini sundama ba ilo pepe tobini tobina ba isa nkele yo oke poto na mukanda IDPS bandimi yo vanda kimia abandi oya leka afingiye oya leka beso ogiste elobi na Jean-Pierre Bemba to sala la muka po Kabila longwa mwana mboka afandana parce que mwana mboka si afandana Bemba biso to bunzaye na makamulini so fala philosophie ba fayu lupe ba yebango mais to ki pe fayu longo c'est dit prêt à solo la to ya kosana tata ekolo en cadre de coalition to zelaka déjà na consultation ayete non la tour consultation na to benga mutu nyoso aleka mama na ba mbila bele kutu baya Bill Clinton kutu aya to benga na ete Bill Clinton aya. Et puis d'ailleurs, ça y a et sauvé ya, to yambaye. Et puis consultation wana failli lo alinga lingate asayaka déjà. Pourtant Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi la muka déjà. Donc ça dit et ça quoi donc osola belanga mutu moko boye ali la soko otobole ba pine ya mutu kanaye ali la soko yibie téléphone ngai bungi bo futango bo so bo mutande ngwana. Donc hier soir otoboli pine na ya en tout cas maman bo bunda. Bo futa ba pine na ngai ba pine na et puis nazo remarquer batu la batu faut voilà les tungu les mati ndembie mati c'est les mati mais ça c'est la bassesse. Bon guerre est parce que makasa ali guerre est Sicile dollar ekiti stabilité ya vie sociale à Boupia en 2023 ça pour kasi y en a bien IGF autosa national après SNEL régie des eaux maman donc affaire Congo deux amis thème batu faut to changer batu et puis non ça dit ban tête ya batu faut ba longwa alors batu la chef de l'état faut ba yande belé place wala fachi donc faut ba bota mais donc ba fachiste faut ba bimebele. Moi, je suis un peu la souka émission, je suis un peu candidat tango ya Bénédicte Mwanza, ma fraise de partout. Moi, je suis un peu la souka, on s'adresse tout et ça va peuple congolais na oyo nyoso te siko. To loba boye. Nyeti ngape na rondima na lia bikedi. Na lia nzika. Maintenant mon a fachi beto ensemble pour amon na mboka. C'est notre frère, c'est notre sang. Notre président.
notre patrie. C'est notre frère, notre sang. Vous comprenez? Notre seul espoir. On en parlera à Obongsa. On aura un tout Rwandais avant Dawana. Parce que la congolité n'est pas un crime. Problème, tout ça, bateau, yo balingi te recensement. Ok, avant il faut recensement qui est congolais et qui n'est pas congolais. Donc il y a Noël Chani. Noël Chani à l'Obiwana, la Bible est Deutéronome 17 à 15. Keba kopé sa confiance dans mon payaté. Pour mon payaté, l'obi robotolo mboka na yo. Olandi. Alors ndé za boy na zo bisayo. Tozala bo moko. Omoni sozi photo présent à Chaboy. Et belé aux arbres à la mission so bisia. Pesanga signification de fachi beto à Charabou. Aibi. Omoni boy. Eza unité. Omoni ka boy. Eza pacifié. Et ça futur pour le lendemain. Na décortiquant. Les numéros là, tous arabes moko ini makamba bien zali. Parce que kitanya son richesse, nous sommes à Pessibiso. Mais essayer de batabouan yande ba comme belé pour qu'on ça la développer. Moi en internet au 14 numéro na yo pour la battre en contacter internet on inviter ce pose à ma pote on peut ça ba to capable. Bon na so ba numéro na piste 243 97 20 44 237 piste 243 97 20 44 237 ah donc des abou wana isa WhatsApp maman ozinga et puis bateau tout bana besoin nga boyo bigaka déjà number déjà wana biso to dans système ya sans était kaka ba débat tout wana ngo pour saboya ozongo ne merci na ba oyo balinganga merci na ba oyo pe balingana na bango ngate eza loi ya nature. Mais je bisayo makamba bien ezali awa na Congo maman. Moi j'aime mon pays. Na Congolais de père et de mère. Donc à part mboko nana mboko so akete. O comprendre? Donc to vanda na fachi béton makamba minene ezali. Kalate université au Félé. Donc biso tout na banchiki. Tala non. Ta niveau ningwa. Hein? Merci fidèle internaute. On vraiment la souka émission la biso. Merci pour la vidéo mandokonion sur bozora. Tonto pengonga ya basa on a biso na kata tinka télévision pour s'abonner massivement et puis pour panza ça on a bandeko bazi tonto to pengonga te ya ko yamba basa on a biso na kata tinka télévision et pour ça vraiment malamu quand moi vraiment la bossa intéresse ma caméra chaque jour ya zara touana. Mike Luzia de papa no monto na bossa nyo pété quand moi vraiment to moya na balasima. Bye bye. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.